Merci, 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 merci Nabino, peuple congolais, merci Nabala l'Union sociale du Congo. Ceux qui ont Mbala Liboso Kolanda, émission Oboui, s'abonner, partager, liker, ils appellent une manière de soutenir. Bitumba Résistance, c'est une manière de soutenir chaîne Nabino aussi du Congo et on a tout Bino. Merci, mais avant il y a Kobanda émission Nabiso na pesi bande konanga nyoso. Il y a espace graba nous mote la pangi ya Luzolo, bapangi avait ça côté à Congo, bande konanga ya Équateur bukulaka mbote bambuza nyoso bamongo bande konanga ya côté à Basankusu na bosani binote bande ko nyoso de watashi bande ko ya boyo masinga mwambelu kisangani na pesi bino mbote et puis na pesi bakinoa bana masina mapela 300 fil pétro Congo bana uni britannique bana limité bana ndanu bana paka juma na pesi bino mbote ay certes na bino yango wana pesi bana mumbele na pesi pe bande ko na biso nyoso bavana na Gombe mbote yango wana lelo esa esengo pambate moko ya balobeli moko ya babundeli ya mboka na komba résistant Bruno Mimbenga boyebi tozolobela makambo ya Congo parce que makambo ya Congo etali social etali sécurité etali santé etali éducation etali même makambo spiritualité parce que tant to bunda bitumba Congo ezala plupart ya bato ba négliger sur le plan spiritualité yango na bozo mona que dans les jours à venir nazana déjà na audience nazo ko ça pona okano kuta na ba autorité ya église ya Kimbangu bozo ke na rosona bango parce que ça na makambo oyo boye Papa Simo Kimbangu aloba pona mboka oyo boye tant que ba autorité ya Congo ba ko s'excuser ka te na mabe o basala na Papa Simo Kimbangu yango eza pe parmi ba malédiction eza ko freiner Congo na biso pour que tout développer yango wana eza il faut to ba couper sa valeur na batu oyo ba bunda pona mboka oyo boye parce que boyebi Papa Simo Kimbangu akufa bakanga na prison ba mama qui panvita il y a déjà oyo boye ba pesa déjà ba prophétie pona mboka Congo que dans les jours qui viennent, beaucoup ça a trahi et pas à bino mon peuple congolais et puis bah étranger bah quoi pour coloniser bino prophétie à Papa Simo Kimbangu yango lelo obo tout ça nini tout ça pour vivre yango bande ko ngai ndenge boyebi makambo ko luba eza ebele mais les 5 tout ça la point de presse oyo boye tout ça pesa la directive ya sika Félix va marcher sur nos cadavres. Félix a kotambola likolo makila ba congolais. Na calendrier électoral o Félix asali. Nande konaye cousin na Denis Kadima. Bato ebele pe bazo bosana ke Denis Kadima oyo boy a travaillé déjà na Kabila comme expert na makambo électoral. Donc Denis Kadima za junior nanga. Petit junior. Donc il n'y a rien de bon au bino bozo s'attendre l'élection na ke ebima. Yango bomoni Tshisekedi a nommé ba bourgmestre partout na Congo parce que ba bourgmestre attend to comme na période électorale ba ko désister et puis ba ko sa nini ba ko tia bango lokula ba député. Donc élection na Congo ça na ka nomination et ça na ka formule ba MP bo na mioka osala formule bo ça ka formulaire. Les 5 points de presse Koloba. O Koloba ma yango ndeko za la application et puis les 15 mois na Congo bino nyonso biska bozali boya bo se joindre na lito to so buna ba ma aussi ba Shadrach ba Kabuya ba bandeko misusu ba Moïse ba bana nyonso akabumba fondation sociale du Congo ba jeune wana nyonso andanu boya les 15 tozali boso ya bureau ya seni pa ya Denis Kadima ako expliquer biso na mécanisme nini oya bimisi calendrier électoral wana et puis élection wana ko salema ndenge nini parce que tozo mona déjà ba incompatibilité ça na kati ya makambo wana bachala bafa ne balobaka entre la patrie ou la mort to koyeba soki Kadima ou biso peuple congolais na Tshisekedi ndenge azo continuer ko sala forcing na ye et je peux dire que non bazo ta Tshisekedi azo sala makambo na ye basango ba église de réveil ba nini na ba opposant bango tout mais nazo bitu na réellement vraiment est-ce que complicité ça na makambo te parce que na moni bato babele ba se pendi élection bolobaki Tshisekedi a bien organiser l'élection bokende eza lokola mona lokoso ba kinede biloko na lokoso alingi alia biloko wana suite na ngo za nini bakotelo poison bakotelo loko mabe bakola mape biloko na élection pulu bakola mabiloko point nourrir yoka posa na lokoso ça veut dire que non ba leader politique balingi ba kene na élection pour na kokeneka na élection ozo mona problème place ezali lelo oyo boy nini nga na lobate
oh Paul Kagame aloba de comment zo bisango non Bruno oza trop extrême oza trop radical vis-à-vis à pouvoir à Tshisekedi il faut qu'on modérer parce que ba au commission député est-ce que ngana on a biso bino oza député ngai moko tini na vani est-ce que na se prononcer que nous a candidat député ou bien celui qui na oza candidat député il faut na que na cajoler dans Tshisekedi na ko cajoler mututé naza na ligne na ngai o na ndima ko bunda na combat na bisa bino déjà to ko bunda combat o tepo lobby ba récompenser biso pa ya mutura Tshisekedi ou bien ba ko récompenser biso pa ya mutura na Kabuya na koma fan na ye na koma kokumisa o be pa ya mama Océan non moi dans cette logique là na fonctionne à bon côté moi je défends l'intérêt général na yebi misère na koli na souffrance je sais comment que souffrance n'engezali et pas dans un Équateur tinde na zo bisabino abo bana misuna batika ko mona courabo été à part ba groupe électrogène nzela boyene ya malongeza alité conditions de vie ya batu na Équateur eza bien dit non seulement dans défendre cause ya ba équatorien mais ce qui est pas na ngai na lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même ce qu'on a bandundu eza ndenge nini na ba Congo awa bobanzele zalité courant na ba Congo kutu na Congo sateka barrage ya ingezali bana misu ba mona akurate siko na kabe yaka mwange pa ti lombo Tshisekedi des ndenge ni mwana mama Marthe liti nanga na yana komba pona ko bunga ke courant mai transport biso tutuzwa olenga na mera masanga na mera tirbo be eneken ngamoko me bande ko nanga na kabe yaka mwanga bazozanga meme mai ya propre tika ko pesa nga conseil wana ke Bruno bongisa parce que Tshisekedi ya ko commission député na osali lo wana te soki na okoma député te mais na kota na histoire ya Congo que no Bruno Mimbenga abunda bitumba et puis bande ko bisu na sima oti ko bénéficier na lelo oyo boye biango ndeko moko azalaki na ye pasteur jeune wana bande ko na ye famille na ye bengi ngai balobi molobeli ya mboka les défenseurs des opprimés talabiso makambo oyo ndeko oyo boye akendaki na Lubumbashi na Moussa na ya Nzambe bengi ndeko wana un jeune mon ami 1988 d'abord en combien moment aussi 35 ou 34 ans je crois un jeune na flair ya âge naé tellement nous avons un régime de wewa régime de bande ko na biso ya Kasai na sana nga tribaliste mais nous parlons nous disons ce que nous voyons bande ko wana ba wewa ba na Lubumbashi ils ont fait la loi basali mibeko na bango mais bon na Lubumbashi kate Congo mobimba ou partout où sont les Kassaïens bande ko na biso ba wewa ils ne respectent pas les lois du pays. La constitution du pays est en piété, est endommagée. Donc mbokezali suna mibeko te. Qu'est-ce que ces frères là a fait à Mutuya AGA 34 ans, papa et famille, un chantre dédié, un appelé dédié, un oin dédié. Comment est-ce que le régime est la béni? Le régime est en malédiction. Bazobuma basali nzambe. Bande konabiso ya Kasai. Bazui mwana mobali wana bakangiye baligote. Sous prétexte que ndeko wana aibaki moto na bango. Mwana mobali musa ya nzambe batu. Azokufa na miso impuissant ya ba policier congolais. Baligote mwana mobali oyo boye mama Marthe ozolo banini mama sangisaka mama apesaka conseil unité nationale les a danger babeti mwana mobali oyo ya mosali ya nzambe na ndeko epa bandeko na biso baluba pona nini so batuni bango oh non toza na pouvoir aibi moto na biso ekoso même état soki moto aibi moto na bino est-ce que ça la façon wana et puis sous les impuissants il y a la police. Pour la nini, les policiers sont comme Kobanga Tshisekedi, Moulopo ya RDC. Ba betting de ko oyoboy, ba kangin de ko oyoboy commande, ba memie sous prétexte ba kenene soki na société nini wana arrivé là-bas, moi na mobile ya batu oyoboy 34 ans, mosala ya nzambe ya batu akufi. Aucune déclaration pour na kopinir batu oyoboy. Mes frères du Kasai Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Totika komona bangala basali loko wana ti. Mouzé Ayeyi, il n'a jamais osé faire la biloko wana. Mobutu abundaki pona unité nationale, cohésion nationale. Ba maman aussi baza ba maman o baboti biso.
est-ce que bino ta bokola ki awa na otuna ndeko za colonie Kabuya yo sa muto ba colonie na yebi na nga kotuté je prends Kabuya comme mon frère Kabuya prend maman aussi comme sa sœur maman aussi prend Bruno Mbenga son petit son frère mais oh comme na régime na bande kuna biso akasai oyo boye et uti wapi seulement espace à 4 ans to komi na méfiance ya Florence Florence so sa colonie nani yo sa muto colonie pour nani parce que Tshisekedi c'est le président oyo boye chef de l'état le plus tribaliste au monde Bolanda kana lobaka makambo oyo boye balobela ngona RFI balobela ngona France 24 que non Félix est le président le tribal mwana mobali abato akufi mes frères du Kasai dans les jours à venir vous aurez une tâche très difficile parce que pouvoir ya Félix c'est aussi là ceux qui même bino besoin de défendre l'autre Tshisekedi kazan de konabino pouvoir na bino baluba bo sala nyoso boni bo sala Félix azocha bino na difficulté makasi même na Kasai qu'est-ce que Félix a fait na Kasai qu'est-ce que Félix a construit au Kasai lelo obo Kabila atongi même na Kashamata na Lubumbashi il a construit partout na Congo mobimba Kabila tongi na bakinga kati ya kolongwa ko vana kuna taratibo comme si batuba kuma bokanisa na Kabila cohésion nationale les a en péril maman Marthe tala makambo mwana nozo sala Fiston sai yo mutoba que non Félix soka futi biso mbongo teto okende pa maman Marthe na limité maman Marthe ozo mona ndenge to komi ko ina biso na biso ba congolais ezo profiter na peuple congolais ou bezo profiter na Tshisekedi ou bezo profiter na bande ko na biso a Kasai surtout que na Kasai qu'est-ce que Félix a construit pour bino bande ko na biso ba luba bande ko na biso a IDPS bon comme à Kosala mibeko oya bino moko vous ne respectez personne vous ne respectez pas les lois du pays Félix a souffert mboka azui mboka après si on pas ba rwandais tout ça vous se trouvez moi mais j'ai suivi une déclaration bande ko na biso a Katanga ba Katanga ba lobi trop c'est trop Félix a beau sakana bisoté na bisa bino non au Congo nous avons 4 langues nationales et puis na 4 langues nationales na Montara bino il y a ceux-là qui aiment le Congo est allé zalater il s'en fout de ça ils abandonnent ko na biso ba Congo il y a une race oyo boye ba promettra toujours cohésion nationale unité Bandundu province orientale Équateur et ça na batu o balingaka Congo ceux qui basent na pouvoir là nous voyons bande ko na biso ya est Katanga ba Swahili toujours espace Swahili fort et là si qu'on a race oyo lukaka est dominé balingaka Congo pour ba dominer ba monsieur régime na biso bande ko na biso ba luba cohésion nationale les awapi et aujourd'hui là Félix azomona makambo wana tribalisme ba rappela que même na palais du peuple lobi pas ba jeune wana ya bango bon so ezaki mungala ou bien mutu ambuza moko alobaki be mu Congo ba bani ya bota wa Rwanda mais mutu ebisi Félix ya notre tribalisme matina mboka asa muluba mbui pero luara zo lemba kola makambo o bote kulutu na ngai nous devons nous lever à combattre Félix Nzela bande ko na Congo même bino ba kasa o zu conscience Félix a rendre tâche ya mboka très difficile regardez ce qu'il a fait il a nommé la cour constitutionnelle Muluba na ministère de finance Muluba banque centrale Muluba na finance ya Seni Muluba na ba bourgmestre sur 24 communes à Kisasa Baluba na évité qu'est-ce que Félix veut héritage de Félix Azolinga tika biso na Congo yango na bisi bino le 5 je vais parler devant la presse ngana maman aussi à Congo le 15 toko za liboso à Seni parce que tu comprends que non ba leader politique congolais ba comme n'esprit comme si que non ba monde mutu ba ça na monopole à sauver Congo seul le peuple congolais n'est pas capable ya ko se libérer na makambo pour to ya escalier ya tribalisme ndenge mati ndenge pe na sali constat nazo mona soto bundite Félix Tshisekedi a provoqué guerre na mboka oyo guerre ya ba tribu parce que tous on a plus de 450 tribus to bana ko vivre na cohésion parce que ce que besoin ça même na hymne national na mboka ya biso to bana ko vivre ko la ba tribu ba tuna ba debout congolais unis par le son unis dans l'effort pour l'indépendance donc tous ça unis na cause de l'indépendance mais Félix a divisé biso pour des raisons tribalistes incompétence népotisme favoritisme et régionalisme chers congolais moi na mobile ba 34 ba bomi état de droit de lobé le roman wote na longo wana na ina makambo
Mobutu Sekoulabema, Mosé c'est quoi, Lumumba, Polo Kito, la Mukabo, Mona Makambo Tshisekedi, Azosala na Congo. Un pays comme le Burundi, et comme il donnait des leçons à grand éléphant, RDC. Mes chers Congolais, je vous disais ici, moi je suis quelqu'un au lobby. Nous avons besoin d'attendre à beaucoup de Félix Aouti na Batuna Ibala na Babomangai. Lobby bitumba obino bo continuer à. Mais beaucoup de sa famille n'a pas gagné à un jour. Le Burundi, ils ont fait sa mission leçon. Qu'est-ce que le président burundais dit? J'ai suivi ses discours. Au sommet, au niveau international, président ya Kenya, président ya Burundi, Mutuabikwa, ya Rwanda, Yemoko Tshisekedi, le tribaliste, na mini sommet international, le président burundais. Moi je ne suis pas tribaliste. Qu'est-ce que le président burundais dit dans son discours? Nous avons fait de bonnes écoles. Nous sommes formés par les prêtres, nous sommes fiers. Mais malheureusement, nous sommes dirigés par des gens au parcours scolaire. Ils ont mabé donc un diplôme. Qu'est-ce que le président burundais dit dans le discours? Kabou yana Florence Bazo il na ndimo biso kuna pa banga to benga orange lilala ndimo bana mi bale bazo la lilala po ba mela babite yo kozo ote ngana kozo ote babino osia di Congo ya ko kaboela biso ndimo oyo boye tozo wela osia di Congo ko azane mutu ya Seychelles osia di Congo aye abilo kwa bino boye la lilala oyo boye allez. Il a fini à Kamolindi Moana, Maïkiti na Seowo. Est-ce que Kabou et Florence va bénéficier d'Andi Moana, na Mayandi Orange? Non plus. Cela veut dire quoi? Selon analyse, selon Bruno Mimbenga Mobunela Mboka. Par là, le président burundais dit quoi? Bino ba Congolais tango bozo bomana. Na tribalisme Félix a restauré à Aboye. Oh non, ba groupe rebelle, ba Kodeko, ba FDLR, ba Nani Boy. Boka ko benga ba étranger, ba Rwandais. Ba Rwandais bazo profiter na menera na bino. Est-ce que le président burundais aussi? Il n'a pas menti, il a raison. Bien que le président burundais il a donné cet exemple et puis c'est palpable. Tant qu'on puisse toujours bon tu sais que d'installer le tribalisme, maman Marthe le coup la maman a son le bélo comme côté. Burundais bazo continuer au pied est, bazo pied, bazo violer, bazo sala, bazo oh balingi, bazo tongamboka na bango. Il n'a pas cessé de le dire le président burundais. Akei kutu musika. Là vraiment président on a frappé qui? Félix est président, yeux dans les yeux, impuissant. Il dit quoi? Peuple congolais, nous les pays de la région, nous serons là pour vous sécuriser. Parce que le Congo n'a pas une police, n'a pas une armée. Eh! Kabouya Lumumba Boseko. Mobutu, Tala, Burundi, il peut sa mission leçon. Mobutu va vendre boy. Président Sarkozy Oyoboy Mitterrand vandi awa George Bush vandi boy balobi si OK Congo ezana armée Mobutu aloba na ONU na tribune ya ONU abimisa ba Portugal libanda abi les pays comme le Portugal un petit pays en Europe au baza kotenelo batu ba ebi discours wana Mobutu avait frappé 3 fois frappa Belgique ba président monde bazo banga qui parle Sekoulabema mais botala un mouvement tout ça le Oyoboy. Non, Kabou, il y a pardon, accordé à 10 minutes. Félix, c'est soit là, tu montres à 300 000 $, quoi, surtout que là, tu vas m'ocasser, un président qui crache. Boye, ils ont une réunion dans la dimension internationale. On dit que le Congo n'a pas une armée. Ah! Kabila. Non, c'est moi, pardon, mais Hermoko, aux qui est important. Parce que pendant 18 ans, même état pour que ça mette aucun président osa koloba même makambo président Burundi à l'obiko. Mais toi que Tshisekedi, le président le plus tribaliste et le président du Kasaï. Balobé na miso que l'on besoin armée té, besoin na police té. Mais Félix Kabila tikray armée awaboy. Aloba armée makasi nini boy et koso mais babuti ko beta Félix et botu et pas na biso kuna bambuza to be en botu li kofi na miso aucune réaction. Na oyo
moi na mobali il y a communication au Patrick Mouya bon ba ke Bruno défend na Muzito mais Muzito ko benga na parti na e koso je défends le Congo Mouya ça beau frère Muzito mais ça beau frère ba congolais ñoo sauté Mouya ya le canon on répondre nani président Burundi ministre de la communication Moussa Meza ko balo les cas tisiko oyo bo réunion wana Félix Azaki aucune déclaration mende na on sait na bino pardon te na ba régime na bino Kabila mais bozaka important ata ko bundate mais il y a les cas au répondre président nyasing ce qui yani président na komona ya Burundi na ibiko na Congo na bosana sauver ça sur les nani le Congo n'a pas une armée Congo Mobutu ba ex phase ba bere vraiment aussi ba commando ba uti na base de Kitona ba uti na formation na Israël Félix eko humilier Congo ya Lumumba Kasavubu. Nous n'avons pas une armée. Donc par là cela veut dire que non ba Rwandais ba Burundais na banani ba kovanda awabo internellement ti mukolo tokozwaka une armée forte. Tshisekedi Félix okoboma biso nyonso okoboma biso et puis na politique na bino lokuta bokomi na yango bokomi ko bimisa makamba ba Rwandais po biso tozwa kaka esprit na biso ba Rwandais peuple congolais to ko sa peine na piège wana te maman Marthe maman pesa moi un conseil regardez trahison na bino à IDPS 32 ans au pouvoir bobimisa Mobutu le diable 18 ans à Kabila Rwanda mais tire le Kabila zonga en Rwanda ngote bozimboka ondimi mama obi mwana nanga kende ko jouer kwa Moyibi le Paul Kagame alobi no mutu o a gagné qui élection en 2018 il veut faire que croire biso que non soka sengi a créé crise dans une année totikali nango na kokufa pona Congo boko bomangai ndeko yo pesi ngai ke non nazala soki ndenge nini naloba na koloba bongo te nous allons mettre Félix contre mine parce que même maintenant va payer botami si manabiso ta Sud-Africa est-ce que président Burundi ko loba bon que vous n'avez pas une armée même maintenant mboka lokola les Soto na kati Afrique du Sud est-ce que ce président pourrait oser dire ça que tokozala wana chers Congolais basombi ba activiste to zakina bango totikali kaka na mama oshana bandi commission to ebanité bo soutenir biso élection oyo ya 2023 bo nous kende wana makila ekotanga bon moi vraiment non batu vraiment boto liana ukati Tshisekedi au restaurer bandeko ya Kasai bakoma ko appliquer ba mibeko bokena palais du peuple hymne national le yembi boyembi hymne national na bino ya Kasai ya IDPS mais ba opposant misala o ba kotemela Félix a violé donc révolution oh bo peut-être biso ba voir na biso na ba maman océan ils ont encore moi c'est ba croire na biso moi 15 personnes moi 5 ya on des osama makambo un leader à Zamutozo se sacrifier. Boti na batu na bino bana ngai. Bo continuer na ili sabino mko bobo manga na public ne bobo mamba ba Polo Kito ba Lumumba bobo mamba ba papa na biso ya martyr awa bobo manga bongo. Toro ndima humiliation au wote. Kabu ya salinga si makamba olobeza tellement ebelé les 15 toro zali boso aseni. Bobo mabiso kuna ndebo mesala ko boma na régime na bino ya batu makila. Bande Konyoso Bozana Bezo Sungabiso, numéro est plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Boyebi que chaque fin de l'année, Fondation Zali, Fondation du Congo, donc on a coupé ça va orphelin, moi l'osso, moi lamba, moi savon, moi ma futa, banana, au Félix a créé ma kuluna, ou quoi maîtriser bangote. Tout ça l'état irresponsable. Donc na rotique la bande ko amoy lamba. Moi ça va pour na bonne année pe. Ma mo pe baza na milo kwa Goliath. Ndenge mwana mbala na imba. Mo bola mo collabore na zala ka sengo pour na pa bi ka ole mami misuni. Mais biso siko totali na ba mama osia na décembre na Noël to ke na pe ko tika bana na tamoy lamba. Yo mutu ebi ko za ne lamba. Kozana mwana no amosi ya mobali. Obi ke lamba na lata ngol susute. Moi sapato, moi mbongo to somba ba moi sucre. Ils ont bénédiction pour la binope bozoluka. Numéro zali wana bo bengi ngai soit maman aussi du Congo to kanisa bande ko na babola. Na suki lelo awa. Na kanda mabe. Mosala nzambe bobomi Félix bino na bande ko na bino vous serez maudits.
Et puis mbongo boyibi bomi na poto wana ba mindele ba ko boto la bino yango lokola régime ya Bokassa. Vous serez de malheureux. Nzamba maudire bino. Na obosali na peuple congolais. Nous sommes humiliés à cause de vous. Merci.